katanga abimelaka papa soba na lidusu. Ok. Après ça, même mon choix, bah dit que bazana, bah botami na parole, y'a voulous kimbam. Pour papa so bazala qui mon na 1912. Azala na moi cinéma au connaît ma Catherine. Pe abana ikobo tate. Papa kimbangu asolana papa soba na kikongo abizonga mboka. Okonokuta moi si moka zana passe na minu, yona ndo kubala borobo tabana. Donc, biso ba congolais, pourquoi papa Kimbang bataille na Bible était, na Apocalypse était, na Coran était, na Torah était, ba congolais ba wangani spiritualité na biso. Yango moni lelo ngai na respect na voulous Kimbang. Ngai na koki jamais kokumisa dédié. Po banzambe bazalaka mibale te nzambe mpe bakozalaka mibale te tala ndenge bapasteur oyo bakotisi peuple congolais makambo o enlèvement surtout biso tu bacongolais na mokili momba o famille na ye asipasi baleva yakenda likolo ato abima aleve ezoya o Jésus-Christ il vient de bango ne mutu baby Jésus bisi bango programme abi nazoya bientôt so ndabe siko tanga roya aokitana dans un bango de baye ba mukolo l'homme prudent voit le mal de loin Tolier bango moni mboko ya like baboma kabato mais bato bazo sabato to sabela Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob bango basi bayaka na Israël awa subira to rabi Israël lelo ne toujours ba no arazate eza histoire na biso te mais bayana ndenge ya nzambe to critiquer bango te basalaka mosala ya mboka na bango batindaka bango na mboka wana na mboka na eleti boketu batindi ye na Zaïre boketu c'est un prophète ya Zaïre boketu wana balobelaka makambo ya Zaïre ya Israël etalingete ya Brazzaville etalingete ya Angola etalingete ya Burkina Faso etalingete mais avant na libérer bato ya Burkina Faso na oyo il fait na libérer tout d'abord peuple na ngai o bakanga moi na mignolo donc apôtre Paul akimaka ke na nzela Damas Seigneur Jésus abimile miso ekufaki après bake kobatisa ye banini oh mais makambo wana c'est ko libérer biso biso nani est-ce tout le bas non près oh et ko libérer biso oh l'homme prudent voit le mal de loin Tolier bango tala imbécile wa Moïse Mbi ekeke pédé Moïse Mbi oza pédé aza 6 fois sexe aleka ba 2 fois sexe ba 3 fois comment 6 fois Moïse Mbi ekeke 6 fois sexe oza eloko te Moïse Mbi ekeke nga na zo biso na kombo a Dieu unique pour na sabelaka le vrai Dieu le créateur d'univers omoni nzambe na yo wana oyo ye na mwana parce que ça soutenir na pouvoir na bango ya tribalisme pouvoir ya baluba ya IDPS baza ba dangereux bato wana il faut mona grand rôle baza ko jouer Moïse Mbiye obimi na kamia ba police na moni okoti na kati Moïse Mbiye gege na moni yo daba mwinda modèle sobe ya statue à liberté ozo saba incarnation ba nini ozo la pratique na ba mais c'est petit magicien c'est un petit magicien pour ce peuple en zomo na makambo na mais peuple aza flou omoni kanga la zolo baboy pour na fini dadi pour na zolo belade bato baza be conscient ya moto zolo la baninga tango kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie yo juste ote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul
nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie Ambro Jenny, papi gen, nazala moninga na yo te, papi gen. Nazala moninga na yo te, papi gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait les Finchman. Papi gen, tout le bel avis, est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te, papi gen, tout le bel avis? Nazalaka, moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi gen, tout le bel avis. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen, Moniango, José de Londres, Sida Bilele, Nazalaka Moninga na yote, Papi Gen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche, on bêta masola 1000 euros. Que badi? Nazalaka Moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi bino mbote partout bokolanda biso na Tolobe la vie officielle. Merci na bino, merci na confiance. Bolingo bozaka nango à travers biso bandeko ya bino. Nalobaki na kozala na Bruxelles. Donc là ce que on a déjà derrière biso boye, on a déjà derrière ngab, on a déjà que naza na Bruxelles précisément pas ya Bokechua Yambo. Merci ebele matondo penza. Na senga nzambe a batela mwana mwasi oyo, a batela mama oyo, mama oya umela ma didi asuta mabolongo yinda. Sans yo mawatro. Ici ka force. Donc nzambe après force wa Yambo. Ici que Outaka. Voilà, Madidi Asuta. Merci. Washington, merci. Jérémy Mana Canada, merci, merci. Émile Bamba de Zurich. Émile Bamba de Zurich. Yangai, Yamutema. Et Platini Chipamba, merci Nayo. Merci Eric Shimano, KPDG authentique. Pinosi Agostino, Massosa Papa Social. Bandeko Bozarana Bisoawa. IP de Rokao de London. Balobi, Kisalu et Zongi. Didier Kisalu Bandi Lissousute. Et puis ça Jérimoma qui salo maisongi là. Petit nangai Dieu Koubiena na Basel wana match ça bien. Naza lelona Bokechua Yambo. To mekano ko panza mpoke parce que makambo yo soki Bokechua lobeli yango te nanya ko loba yango lisusu. Ouais Yambo mbote. Ouais lokumu mingi merci Papi Gen. Lokumu mingi zonge pas Seigneur Dieu tout puissant. Oh, Babingue, Tobinga, on a monocalopoto, Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et la terre. Bakoko Babinga, Nzambe Yanguya, ou Asalaki Likolo Nase, ou Apesa Biso Mabele ya Moutou ya Papi Gen. Tata Nzambe, merci, Nabolimuno, pour na nation wana. Lelo, Papi Gen, ezali mawatro, mawa, peuple congolais, peuple congolais. Bawangani vrai Dieu, Bawangani le créateur d'univers. Manzambe azali yo nangai na ye. Nzambe alobaki na pesi bino parole nangai gratuit. Wayambo na pesi yo lobela nation ofele kosenga 1/10 te epa ya moto. Kosenga eloko ni mikate ni milialia ni mbongo. Wayambo transmettre kaka vérité et pas ya peuple nangai baye bangai nazali nzambe ya bakufite nzambe ya balongi
oyo apesa biso mabele wana mabele esalemi na parole ya nzambe Papi Gen bafrançais babengi au commencement était la parole biso tolobi na lingala ebandeli ya mokili esalemaki na liloba ya nzambe esalemi na liloba ya Moïse mbi egege te Marcelo te Dalo te Mike Kalambai te bafo pasteur oyo baza na diaspora te oyo baza na Kinshasa oyo lelo bakotisi bakabale juif lelo bakomi bapede bazolia banyei bazolia baza ba-7 bazwi peuple bakangi peuple en otage wapi le vrai Dieu le créateur d'univers po nzambe alobaki na liboso na bino nzambe mosusu aza te eza kanga moto nasala mokili mobimba nzambe alobi boye soki baye koteya yo nzambe oyo oyebi ye te koyoka Dalo soni te Marcelo soni te Moïse mbi egege soni te bapasere wana bazebele joa mabanga bamba motora pe boma ye po akolongola ngai bonzambe akolongola yo akokotisela yo spiritualité ya badémon yango moni lelo Papi Gen malédiction ekoti likolo ya nation ya nzambe bakongolais partout na monde babosani Seigneur Dieu tout-puissant ton père de spiritualité na biso esukaki na 1995-96 ntango tozalaki na maréchal Mobutu omoni mboka ezalaki na spiritualité ya makasi babomaki baviolaki bamama te babotolaki biso mabele te banzambe oyo bokomonana oyo balandi bakongolais ntina baeurope eza banzambe na biso te eza vrai Dieu te namona tata moko te na mama moko atika bazoboma mobali na ye abimi akiobina namona nano te ke mama babomi mobali na yo okei kosala moziki me makambo wana esalemi epai ya bakongole yango nalobi tata nzambe merci na bolamu na yo mpo na mboka wana mboko babengi le berceau de l'humanité mboko ezokule miel mboko ezali jardin d'Eden mboko epabwama koleka mokili mobimba aucun pays du monde mboko eza na désert te mboko soko oleli lala siko obwaki na ntongo eboti jardin d'Eden paradis terrestre Franck Farno aloba l'Afrique eza na forme ya revolver la gâchette ozaye mais tala bakongolais Papi Gen mawa na bakongolais yango wana lobi nabengi nzambe na minoko bakoko na ngai babengaki nzambe babengaki nzapa babengaki nzakumba babengaki mungu baba babengaki même Léopold abibote ya bato Léopold roi ya Belgique oyo azwaka biso mboka ndenge lelo Kagame na Museveni na bamarionnette ba Félix Tshisekedi ba Jean-Pierre Bemba bakosi bateki mboka na biso bazolakisa bato ke république n'existe dans l'état république n'existe pas l'état n'existe pas Léopold aloba boy bote ya bato nante parce que tokutaki bango na nzambe na bango bayebi nzambe na bango pe akitaki ora mvulusi kimbangu bakongole bawangana ye bakongole bawangana mvulusi kimbangu oyebaka meme mama Dida aza wana papa mvulusi kimbangu ya 1921 alobi Simon Kiangani te mpo Simon Kiangani aza moto lokola biso Mvulus, le véritable Mvulus Kimbangu. Le véritable Kimbangu. Kimbangu, le prophète Kimbangu, l'esprit. Ou à ça qui 30 ans en prison à Katanga. Abimé la papa Soba. Nali Doussou. Ok. Après ça, même mon choix. Bah, ma dit que bazana, bah, botami na parole, y a Mvulus Kimbangu. Pour papa Soba, zalagi mon aya 1912. Azala na moi cinéma, on connaît ma Catherine. Pe abandai kobota te papa Kimbangu asolana papa Soba na Kikongo abizonga mboka okulukuta mwasi moko aza na pasi na mino ye wana nde okobala bokobota bana donc biso bakongolais lokwa papa Kimbangu
batia na Bible te na Apocalypse te na Coran te na Torah te ba Congolais ba wangani spiritualité na biso yango moni lelo ngai na respect na Mvulus Kimbangu ngai na koki jamais kokumisa dédié po banzambe bazalaka mibale te nzambe mpe bakozalaka mibale te tala ndenge bapaster oyo bakotisi peuple congolais makambo o enlèvement surtout biso tu bacongolais na mokili mumba o famille na ye asipasi baleva yakenda likolo abima aleve ezoya o Jésus-Christ il vient de bango ne mutu babi Jésus bisi bango programme abi nazoya bientôt so ndabe siko tanga roya au kitana dans dit bango de baye ba ngolo ba passer on se ba bomi peuple ba longoli peuple vrai nzambe ba kotisi bango mateya oya bango ya moni congolais tozo buna bitumba na ba démon mais moi je crois Molile etikala jamais ko gagner poli. Ténèbres etikala jamais ko gagner lumière. Moto a gagné vérité à Zati. Donc moi je crois que Tata Nzambe pesanga makaso yo pesanga ngai to komisko ne sikapina il fait ko tumba ba passer c'est vrai to bimisi de ba faux politicien wana libanda. Ce que comme il fait to bunda bitumba biso na ba faux dieu. Comment bazobo ma peuple na bino? Comment mboko na bino etekama? Comment baboto la bino mboka? Bino motera batoka Jésus qui se vient sambela kaka. Mais dans l'état ba maman bazoteka makala mapa, ba komisi ba tala Marcelo, ana ba villa, mutombo ba villa na ba jipe, Moïse Mbi, tala bango na kisasa. C'est bato ba sambela église mo bazana eloko te kas ba orienté bango. Ben c'est le bas papa allait moloto, ben c'est koya bakbo do makambo toujours balelo ça fait bariante bango banzambo peuple moyen fuma mesate ouais mo na yokuta na yo lelo vraiment très important. Je crois que sujet auto sur la oyo mikolomo peut tout mona bokechwa ya mbokena l'église na Belgique au Kanga église ba to bien tam susu ba loba ko fali ba loba mais lelo sur otali bien ba to bakomi vraiment ko comprendre c'est-à-dire ma solo spiritualité na biso photo solo non boy bokechwa yango mais kana ko ibsa biso comment na batu parce que ngata msope na comprendre répéter comment na lelo yo banzambe na biso bokoko na biso oto yebi lelo koma kindoki ba yebi biso il faut to sambelaka ba Eli to sambelaka Moïse to sambelaka ba Abraham Élisée Daniel na Babylone mais sikoyo est-ce que ndeba to bakenda ko sambela ko nzambe Abraham ako bata nzamba koko na yeke non so de comment lelo papi gen merci beaucoup non so de komi na mitu ya ba congolais kindoki donc tu connais biswa ke na uti ko betelo ake même Léopold azalaki mondele complice ndoki malobaki bokote ya bato banzambe note po bango bayebi nzambe na bango bayebi dia nzambe toyebaki dia nzambe tozalaki dia na nzambe Bamvulus Kimbangu na bakitaki congolais sotagile papa Kimbangu ya 1921 à cause de mabanga bomio mais surtout lobine David alingi David congolais alingi nzamba Kimbangu habité Kimbangu Abraham aza Kimbangu noir alataka liputa ana valeur te mais beaucoup de Kimbangu wana asali 30 ans en prison akufi na 1951 à 15 ans aibaki pe liwana abiba na botala ngana okufa na 15 abeti roboka mobali 3 fois roboka mosi 3 ba makamu se salima ebele yango biso etake bana ya Mvulus Kimbangu abengi bana bilaka to bima libana na bino albaki mondela okoma moto moindo okoma mondele biso tokobi kisiko ki mondele parce que toye na kanda wana koma tozalaki na nzambe na biso balongoli biso bunzambe depuis ba memeli biso nzambe ya Israël ba memeli biso Moïse ba memeli biso Abraham tolobi te ki bazalaki ba faux ba yaki pona mabele na bango ba bigisa bana na bango bako bundela mabele na bango soko ke pa barab prophète Mohamed ayaki pona bango yamon barab bazama kasi
na spiritualité même mindele bakoka bango te monde ba Dubaï tongami ba Qatar ba Iran ba comme soki pe pa ba bouddhiste sur total ba arabe ba évoluer na Coran na bango na écriture na bango na komo na bango ba Moussa ba Ibrahim ba récit sur biso ba arabe ba kelanga na Mecque na Arabie Saoudite tous les arabes akelanga pèlerinage na Mecque et pas na bango na spiritualité na bango ba reconnaître grand prophète na bango bazonga kana source bana so moni aussi occidentaux ba kelanga na Rome et pas ya pape on les a mindele ba mindele fait ba kelanga et pas ya pape na ba Rome kuna OK na Israël ba kelanga na mir na bango na pe bazana Bible ya binote bango bazana Bible na bango Torah ba ben au mur de lamentation place ba kenara ko évoquer ba koko na bango so yele lo e pas ba chinois baza ba bouddhiste Bouddha tangela ba congolais comme Bouddha ndoki Bouddha mais là tout monde Bouddha a été fisé dans likolo ba chinois ba matisi fisé na bango les mêmes ba bouddhistes ba toni le Chine comparer le Chine. Rien à voir. Comparer le lot Thaïlande, comparer le lot Japon, Corée du Sud, ba Bouddha, ba évoluer, ba sali ba bazo sala ba Nissan, bazo sala ba Toyota, ba chinois bazo sala ba voiture électrique, chinois comme ça l'avion, mais baza ba Bouddha, mais bino siko ba congolais, o bozalaki jardin d'Éden, na benga bino boza jardin d'Éden. O boza banzambe boyaki na nzambe na bino ya omoni ba Mobutu bazalaka ba visionnaire tanga ye akase biso longoli biso bakoma ba papier longoli biso ba Thierry tozongi na bakoma ba authenticité ya to yaki na spiritualité makasi mais est-ce qu'on peut pas passer ba te ya biso kiboko kona biso te vraiment mais ba pexer on ba te ya biso kiboko kona biso te non ba passer bazate batona baza ba magicien bazali ba accompagnateur baza kolia mbongo ya ba occupant po ba peuple na tikalaka ndenge ezali wana peuple na tikalaka na coprier peuple a ko défendre droit na été peuple a ko luka musala te po musala na kato occupation ezalaka te mais peuple a komi libéré te po na bango bazo sala bana ba salaire soko omoni lelo Marcelo azano akanga peuple en otage Dalo akanga ba Toms ba Ari papa bazane bela ba passer et même ba passer tout ba rapoto motura mutakangi o aye anota ba amna ye OK baza ba brebis en Zambie baza ba créature en Zambie mais le peuple congolais comme créature ya ba pasteur peuple akoyoka surtout ba maman o passer akolubane so kelo sukola kelo sobranga tomate na ngiringiri akei kelo sukola yo e ifa sukola yo ya Mobutu oh yo lingo sukola mama mengai moko mobali bandano ko sukola ngana mona ba comprendre que bato baza esprit faible eza basi yango zo mona ke problème toza na mona mboka na biso eza problème spiritualité ezate bato na bazamba bana nzambe te pe bakozalaka na nzambe te impossible soki bazalaki na nzambe balinga baloba vérité au kabiso soko biso na bango banani bana nzambe biso to la vrai nzambe pour te comprendre que babotola biso mboka biso tozoloba te pour la vie ya bokecho be ya papigene tozoloba ke babotola biso mboka makambo biso tozoteya mifale bango bateya yango mais bango bakoteya yango te bato akoboma lobi il fait qu'on lapide bango yango Mobutu tanga alobaki akotala bo abina zuba dossier prix de 300 dossiers au ba église boy bona boy ba église yango ba lobi bon respecter drapeau azali te bon telema mpona hymne national te abi ngai moto natambola rapport naluka mai pe place mela mai ngai moto naluka so mabulu eyali na zipa siko bino boboyi kotelemela oyo ezali ya leta mpe ya bonzambe na bino bapasa bokangakangaki baeglise donc pas toza nango etake bitumbo po tosi tobundi na bapoliticien tokomisi bango na mire donc il fait to détruire bapasteur wana tous les pasteurs aussi 100% dans le Bible 99,9 baza ba magicien ba récupérer ba âme ba kangi peuple na ba chaîne
babwaki bango na océan Pacifique ou bien dans l'océan Indien, peuple on a dans la carte de l'océan. Tous les princes qui va passer là, tout bazar va magicien. Bitumo nga nazanango, yango ana, o nazanango. Ce qui te récite quoi ça l'église. Et ça passe parce que toi quelle a idolâtrie ma casse. Bah tu vas adorer mais avec Dieu nous vaincrons. Les vrais dieux uniques. Bon que tu vois Yango, je crois que nzela oyo yoza bolanda oyo eza nzela moko eza très important parce que so tali bien problème à Congo pour nous on a comme problème spirituel. Alors tellement ba pasteur ou ba passe-temps de beaucoup de benga bango ba si ba kanga déjà peuple oyo en otage on ça fait ça d'abord il y a qu'on libérer dans le peuple oyo na ba église. Alors na tout nos questions parce que vous allez musiciens les loyo na dobia au betel solo lobi Nzambe alobaki na pesi bino ofele bino pe bo kamatonga na pesi bino ofele bo pesa yango ofele. Comment on a ba tomber en bas musique parce que ba musicien mais bon ba pasteur koto Moïse koto Mike ba pasteur. Alors oyo kona tcheli baya na mona même na VIP concert a tchena VIP c'est-à-dire Nzambe ngo po yo luka ye pa na bango fufuta pe bala. Comment on a gagné? Papi Gen, tout le la vie. Tout le la vie, il y a nation abisso, nation ekufa. Bato tout ozomo na wana, baza lokola yona ngaite. Pour moto azotambola na spiritualité na ye, bako manipuler ete. Akomona kala musika ko zelo ko nzambe te. Tala imbécile wa Moïse Mbi egege PD. Moïse Mbi oza PD. Oza PD. Asa 6 fois sexe. Aleka 2 fois sexe, 3 fois. Comment 6 fois? Moïse Mbi egege 6 fois sexe. Oza l'autre côté. Moïse Mbi egege. Ndana zobiso dans combo à Dieu unique pour la saber les vrais dieux. Les créateurs d'univers. Au monde nzambe na yo wana oyo ye na mwana parce que ça soutenir na pouvoir na bango ya tribalisme. Pouvoir ya baluba ya IDPS. Baza ba dangereux. Bato wana il faut mona grand rôle baza ko jouer. Moïse Mbiye obimi na kamia ba police na moni okoti na kati. Moïse Mbiye gege na moni yo daba mwinda modèle sobe ya statue à liberté. Ozo saba incarnation ba nini ozo la pratique na ba mais c'est petit magicien. C'est un petit magicien. Parce que peuple a monde makamona. Mais peuple a flou. Au monde kanga la solo baboy. Pour la fini dadi. Pour la zone belade bato bazabe conscient. Il y a un tozo la libérateur aya. OK non Moïse Mbiye. Mais il y a un zolo ba. Na moni na table mosusu oyaki ba petit na nani ba Eric Mandala na mo table na bango ba champagne. Na kada concert Nzambe. Bato te bango lobi ya Nzambe meza baza ko évoquer mais yango siko ngana zo sango Nzambe azalaka na te pe Nzambe azala Congo te Nzambe azala place à désordre te Nzambe azala place en mensonge te Nzambe azala place à qui Nzambe akosala eloko te soko lingi mabe sala mabe na yo te ko se repentir Nzambe na makamba set ya l'église ezana moya ba congolais partout Nzambe azate Nzambe pa azate po ba so la nina bango no so bato ba bonge zaka ba passer bana ba tipa sika ba montre Rolex mundi mi pa tikala na ka ndenge wana ateka makala fufu ba nini na so nga kotika dimanche akotika les 10 000 20 000 akotika ya sagisa so midi pe bazoto ngabandako et puis baza soutenir na pouvoir na bango à ténèbres o ya Félix Tshilolo bazo pesa bango ba mbongo bani. En bref, na moni na kati ya stade Kamanyola bato baoteka masamba. Bato amela masamba. Mais bino boke ko adorer Nzambe. Boko luka soit disait le Nzambe. Boko c'est Nzambe zana stade Kamanyola. Et puis plus grave Moïse Mbiye Gege, grand manipulateur pour yaza boa nguma. Oyo ataka moto lole munaebo po amela.
abiboya na badiplôme bokozwa mosala lobi Moïse Mbiki gege yo moko na kati église oyo bato nauti baa bachômeur avant kobanda miracle na stade de Camalion banana miracle lakisa biso bato bazala na église na wana insecte place okanga bachaîne otia banguma place otia balion place otia baoursu est ce que bato wana basalaka te yango ozomona bamoïse Mbiki gege wana baza bapetit magicien na bapetit babai kalamba tout le monde bamal juif ndekolanga osuka na coopération bakei kozwa so makambo ba Israël kabal kuna misala kuna yali 6 fois 7 et sous 2 fois 7 c'était baba grand PD babimaka bango na bango so moni même Joël Tatoua nana Moïse Mbiki Gege basimba ni bona ba vour de Boduskudu bazotala moyen musatala musute po ba to babima na bango moko na vour de Boduskudu bande kuna ngai bobima na kati ya l'église wana eza komba moko c'est pas facile mais ça facile na biso batota mona na vrai Dieu nzambe ya kimbangu nzambe ya lumbumba no bien sûr plein wana basala plein wana sala ki to ki no pe bien yambo plein wa saki wana ta mona nzambe na kati ya parce que puis so mona nzambe zaki wana est-ce que amona ki te que no pratique sataniste vendo ça non ndekola ngai na kati ya république Kinshasa comme république plein wana sala ma Kinshasa koma lelo bato bazana Kinshasa bana ba chaîne na mitema na bango bakoma baveugle batia bango bilamba ya moindo moto aza aveugle eloko ya mabe akomona ngo malamu neti malobo ngano nazoloba naza kombate atelemeli basala nzambe babikisi nation nini bapesa bino misala wapi makambo ya mboka 15 millions de morts balobaka te ya nzambe na kimino quel Dieu quel nzambe o Moïse Mbiki Gege héritage ute pa tata na ye akufi apesi ye ndako wana pe église eza na komba tata na ye na kombo na ye batikele Moïse Mbiki Gege bino tubo boza ba éternel te plein oyo olobi wana eza bato baza baveugle lelo population ya Kinshasa balingi komona fanfare te ata yo so okiti mona poto okena sete obengisi fanfare bato bakobima bakolanda fanfare ça fait place démon azali korégner bato bazokende kuna bato noyoka démon mais bazolata dia banguma bamaseke peuple la toza na problème sérieux toza na problème sérieux mais parmi bango nalobi bato bakendeki koévoke diable ya Moïse Mbiki Gege bato wana tu baza baesprit faible mwana moko nzambe aza wana te mais bato bavandaki na ndako koboma mboka mobimba te olobaki bamabe non bato bakendeki kuna bango nde moto baza na spiritualité te bazomona te ke bato wana bazokosa bango bato wana baserigir mais bango bazoka pasi Moïse Mbiki Gege soki abeli wana akokende ngalima te akokende na l'hôpital cinquantenaire te Moïse Mbiki akoya na France ko se soigner ça fait bato wana bamemi mboka na biso na kufa peuple les Congolais il fait bobima na baéglise wana est-ce que c'est facile eza facile lelo ke eza facile parce qu'il y a un seul Dieu nzambe aza nzambe ntango biso toloba na puissance ya nzambe pourquoi ngai bazokombattre ngai pourquoi balinga baboma ngai pourquoi bayinaka ngai boketo afingaka mais oui bino bofingi vrai Dieu bozofinga Jehova bofingi mvulusi kimbangu ngai mpe na kofinga bino ke bwana banzambe te mpo su bozalaki na nzambe bato bazalaki na nzambe ezali Kasavubu na Lumbumba bato bazalaki na nzambe ezali Maréchal Mobutu meme moko papa Diangenda abaka na Mobutu okoma mokonzi mpo moto aza na nzambe akobatela ndako na ye eleti mwana soso aboti ateti bana na ye akolinga te ke yo libata okoma pembeni lion soki aboti bana na ye mibale akolinga yo girafe opusana pembeni te mais soki omoni mboko eyali ke babomaka bato mais bato bazoyebisa bato tosambela Dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob bango basi bayaka na Israël awa subira tolandi Israël alelo nde tozoba noir aza te
eza histoire na biso te mais baya na ndenge ya nzambe tokokritike bango te basalaka mosala ya mboka na bango batindaka bango na mboka wana na mboka na eleti boketu batindi ye na Zaïre boketu c'est un prophète ya Zaïre boketu wana balobelaka makambo ya Zaïre ya Israël etalinga te ya Brazzaville etalinga te ya Angola etalinga te ya Burkina Faso etalinga te mais avant na libérer bato ya Burkina Faso na oyo il fait na libérer tout d'abord peuple na ngai oyo bakanga moi na mignolo donc apôtre Paul akimaka ke na nzela Damas Seigneur Jésus abimile miso ekufaki après bake kobatisa ye banini oh mais makambo wana c'est kolibere biso biso na nini est-ce que tout le bande oh et qu'on libère biso oh Daniel akendaki na Babylone sikoyo azalaka conseiller ya roi banimoni alimoni ndoto et par roi Cyrus bakosalaki makambo bakobwaki na balio est lion yango bozalaka est-ce que tali biso Daniel na Babylone eza Irak est-ce masolo ya Irak tali masolo oyo ezoleka na est ya mboka na sud Kivu nord Kivu na nini etali biso na nini ndeko na ngai o Samson alalaki pongi sikoyo Dalila abimeli Samson abisi sekla makasi na ye sikoyo Dalila akati soki akopesa gouverneur ya Gaza yango napesa na bituma na Israel eske ya biso nini na kati ofungola na Corinthien fungola na Hébreu fungola na Matthieu toke na Matthieu aza mundele Corinthie eza na Espagne oh apôtre Jean dernier apôtre Jésus-Christ bakangaka ye na île de Patmos babwaki ye na prison après bon île de Patmos eza na Grèce bolobelaki mbangu bakangaka ye na Katanga Lumumba kufi na Katanga Mobutu abatalaki pourquoi koko na biso kimbangu abundelaki biso mboka alobaki baprophétie le 4 janvier 1959 mboka na biso ezalaki sauvé Papa Lumumba na Kasavu bayaka na table ronde. Tant bayaki na table ronde en 1960, est-ce que Tata Kamera Zalaka, Tata Rubero Ayaka, Tata Moïse Nyarunga Bazalaka, Tata Yakana Balidi Christophe Kadambe Azalaka, Tata Kagame Azalaka, banvayi mboka. Bakuti bino spiritualité za kokufa. Bino moko ba congolais bo est capable. Boza wana kana sima ba pasteur pour émission ezakara pour ba pasteur. Tozo kende na bango na dimension wana degré nyonso ekozwa biso na kodénoncer bango tout et puis il faut qu'on prépare parce que peuple azoyoka te yango wana nde kodécourage nga te mais ndambu tokorécupérer baame ya nzambe 10 5 jusqu'à tokotia force moko oyo bandeyaki yo pasteur uti Kinshasa tofuti bakikawa 1000 personnes tokobuka église wana beauté ya bato occupation beauté ya bato esclavage oyo eza na mboka na 15 millions de morts 7 millions de congolais bazolala libanda boza maboma oyo boza ndenge nini Marcelo Mutombo Walesa kakobina na moni Walesa soki badenosaki ati okole moto Walesa le roi de Mutwashi loka binaka loketo loka nguma namoni Walesa kyo Walesa oza na nzambe te oza tribalisme église no eza ya baluba na baluba bomemi mboka na tribalisme boyeba yango que le jour de la libération est proche bokopeye l'église na bino wana ben7 na bino eza église te mon frère église eza motema ya moto ezali ben7 ya bapetit magicien moto na moto azwa magie na ye baprofite mpo mboka wana eza na spiritualité eza te leader charismatique lokola biso toya libanda ya mboka yo bato bakombattre bokati afingaka asalaka théâtre ekangi bango te ekangi bango mpo eza kokontinue kokanga bango mon frère concert o Moïse Mbi Egege abetaki na tala yango bo namona eka banyoka namoni ka banyoka bazobina banguma balokonga banyoka namoni peuple wana kuna kati baza ba escalette bakanga bango na bacheni bautu bakota na stade peuple mona kiora yo zomona yango peuple non baza ba escalette bakangi bango na baza bato baza ba veille peuple wana aliaka nyei peuple wana batia ye na se ya mai mais biso etake Dieu existe tokobimisa peuple wana
bientôt là na kati esclavage tozobunda bandeko na ngai bobima na baeglise oyo eza na Kinshasa oyo nakenda koprie pa paster na ngai paster akomi ya moni bapasteur bazolala basi ya bato bazobima na basi ya bato terrible basi baza faible basi baza faible mwasi azolenga devant mutu molai mosusu alenga ta devant mobali nenengola te mais pas mutu moko apakola yole mosusu mere mo asomela ta chemise ya te akimi mbangu akosomela pasere 3 chemises ezali kifana kwiti baleki donakoba kifana kwiti ya bakwitirer ya bakwikikikiki badepasa niveau donc ce que na bona bango esala mais nalobi bato tu bakendanga baeglise baza bana ya diable bakanga bango bato nyonso bakenda église bana diable mais bana ya diable parce que bazomona te yo gagnaka 1500 euro na poto futa bafati okaka 150 euros chaque mois opesaka yo moko na banke enobombini yo moko na banke enoza na combien sikoyo ye moko sikoyo dimi na chango ye paster azotonga na kini te bapaster bapetit magistrat bafaux paster baza na Europe bana bavilla bazotonga baflat hotel bana maka business na bango mais peuple aza bololé, peuple aza aveugle, peuple aza continue aveuglement, peuple aza ka vérité te, peuple aza consommer mensonge, peuple aza consommer mensonge. Ndekolanga na télé mela makama ba passer autant to na ba CD, biso to teka ba ndemo na ba CD à l'époque il pas ba Lixen Moseng. Na zolo bananga kaka biso na moni na kena lobi yo moko bina ba ndolo mbati na ya kuna to kena no to kutra to sala ka ba vidéo. Donc tous a un problème spiritualité. Peuple ya zingami, peuple ya République ya Kinshasa, bato bakufa te. Etali bangote. Na moni kamoko te oleka na Kinshasa wana bendikapé. Ba moni pasi leki bendikapé. Bakoka bendikapé na opeso pe vidéo mon ex. Bendikapé bako bloqué sur côté ni nango. Mais oh les peuples là, ba bendikapé mo ba colère ba moela, ba tombuki. Oh les peuples à la cima ya handicapé, peuple ba comme filmer. Ba moi la ba tombuke, mais yo za la maboko bibale na makulu bibale. Azotele ma passe leki tala niveau ya peuple o ya za la république ça c'est ça que ngasambela nzambe na ebike nzambe akotika bisote il est nzambe azali po mabele wana za nzambe peuple na za nzambe na ebike notre pays bien aimé et kozongela biso bientôt les libérateurs moko oyaneti ngai ndoi na ngai akosauver peuple na niveau ya Kinshasa ouais moyoko okende Christ ndeko na ba mi pe ba master musulu ya ba passe na mona bango on a ba business na bango o comprendre ba business abo mais ngai non na vene ngai na za l'église na ngai na zote ya peuple makamwa mboka siko na kele pono po o te ya ngai o nani Esther bakanga ngai na basoda Mardoché na basoda ya roi Silis bakanga basi mo baka ba vierge ba memi bango kuna mosi ya roi Silis a dekonaka sikoyo ba iko pona Esther après Esther te kutu voici ayebi kutu ayebi yote roi Silis anga kutu makamba roi Silis azalaka roi ya pes pes zambo kamindele ma Congolais bazote ya histoire na yete Congolais balongoli ye bonzambe Congolais balongoli bango bongai Congolais komi na bonyam même nyau ya poto na pigeon ya poto na sien berger ya balma kanish buladok ya poto baleki Congolais na spiritualité bambo bayebi ke 15h bakano suba awa éducateur ya ba pigeon yebi na 12h akaropesa ba pigeon oyo moko yebi mapa mais Congolais ya poto mais ebite gala poto encore que sous poto mususu Congolais zoluka visa akende poto mais na poto ba c'est éclaté ma pas surtout la mode c'est raisonnement ya bato bazana Kinshasa na ya diaspora les oiseaux de même primage. Comment bozomona ki tozobunda bituma moko ya mnene babomi éducation babomi peuple wana na ba musicien wana na ba pasteur wana comment bato na bazongeli bino bokomi kokende bozokumisela mba ya mindele Adidas bino na Congo bosa grefini
donc baza wana basenrichir tous les pasteurs bakomi bamilliardaire bango batikali ka pauvre si pauvre bamusicien tala bato wana bakobetelaka émission ya misiki oyo ya bamusicien na kosala mpe yango oyo lelo na olobelaka bapaster parce que bango nde bana problème na vrai dieu bazala problème contre rendre na ngai désorienter peuple ya nzambe balongola peuple wana na réalité ke bato bavivre bakotisi bango na bapromese moko ya bango te ti okufi okei mais bazokufa kongola azokufa na malaria na typhoïde na nzala kongola alalaka na fulu bakongola république ya kinshasa bapréféraka fulu mpo na bango so bazomona sabu tala mvula ebeta na niveau ya kinshasa tala niveau ya salito ezalaka kongola azopréféré yango okomona mpe teke bo batelema siko nzambe azala place ya ndenge wana kasi nzambe ya abraham na isaki jacob soki mpe bauta na israel na batombo place batya bango bakokunda bango na bazai na équateur mpo bamona bango yango natunaki oke bamisima bazokende na meke babudiste bazokende mpo na bango na bathaïlande bakende voke bakoko na bango kongola akende kovoke na israel kongola akende voke atiki nzambe ya kimbango ezalaki ya solo atiki histoire ya indépendance na ye le 4 janvier koma bandeko na biso basalaka nini bauta match ya vita na mikado mpo balibere mboka wana congolais azofuta batike bazokenda koevoke abraham na moïse na israel oyo topekisi mpe bino te mpo bayaki mpe basala nzambe yo otiki tatalo na mama no okomi kokombola kosenga nzambe ya bavoisin estce okozwa eloko epandaki batiela bino banzambe oyo bino mpe baza wana mais baza na balingi yango tobife tozonga parce que omoni na basource yango problème toza nango parce que en dehors bapapa diangenda na bapapa kisolokele na badalunga na bango babundaki combat indépendance même papa diangenda na bafrère na ye mibale bango moto bafutaka avocat mpo tozwa indépendance mais oyo ayawa naza nzambe te bapapa diangenda na kisolokele batalaki mission ya papa kimbangu babundelaki indépendance basalaki akendaki ntina meme na bakende okutana na mobutu soki na molodi tokuna na kananga papa joseph diangenda akendaka kuna mais est ce que simo kianga naza na nzambe aza na nzambe te yo ozali babengo nzambe bafukamelako aza nzambe kimbanga akufa na 1951 abotamaki na 1951 siko rapport nini eza na mvulusi kimbango aza na mosole na kimbango ya simo kiangani ça fait papa kimbango aza na mosole oyo apolaka te oyo suki mpe ebotaka manzaka mpe ebotaka ye abalukaka akomi simo kiangani donc il faut tofukamela simo kiangani mais papa diangenda oyo asalaki mosala ngisi alobi bango bakozala na niveau ya papa epuis babenga papa diangenda nzambe te bakimbangiso bazolanda ngai estce bobenga papa diangenda na kisolokele baza banzambe mais bango idolâtrie les mêmes choses ben7 parce que nzambe aza kuna te simo kengani akopere na bakanami barwandais bafélix banini bapesa baprophétie même ya Denis Kadima moluba wana azalaki na seni simo kengani alobaki ye auta na kimbangisi bon soki auta na kimbangisi échange ni na mboka ye moko mateya na échange ni baprésident so bazwa bakendaka kuna échangera nini ndeko na ngai kuna eloko bakendaka ife bamona ozobunda te bato bakendaki ntango papa kimbango azalaki bapapa diangenda kisolokele bamobutu babanda okende kuna mpo bazalaki barévolutionnaire simo kianga naza révolutionnaire te soki okende pa alobaka nini ngai kutu naleki mosika na molimo na nyonso simo kianga na kokufaka alobi nga mpe na kokufa alobi soki nga nakufi awa mpo ye alobi nzambe amonanaka te nzambe asala mokili momba nzambe alobi bomelange nga na bato ya mokili te soki simo kianga nakufi awa Marcelo akufi awa Moïse Mbi akufi awa nga nakufi awa batika biso libanda pendant 3 jours biso tu nana okende na lèvement tokopanzana kaka wana tokopola kaka wana
banzinzi bakoya kaka wana c'est fait ezali mensonge bacréa mensonge mpona kozwa gloire ya nzambe bokozwa gloire ya nzambe te gloire ya nzambe eza mpona nzambe le vrai dieu le dieu souverain kolo moi kolo molili kolo nyonso koma bokobima na mboka moko boye mboka moko ezalaki mboka moko peni mboka lelo babotoli biso mboka bazoboma bakongole bango bateyaka bibi bakoloba yango te banakata business ya koextrémine babantu ife koboma bapaster wana soki ngai nazwi mboka wana bokomona tokokata bino bakingo non ife kokata bino bakingo même Jésus moko alobaki celui qui tue par le peu périra par le peu basali mensonge basali accompagnement ya kotika baétranger babotola biso mboka ya kotika baétranger bapomona mboka wana mboka ya ndenge wana biso tokoma baesclave tokoma bapeuple nomade likolo mate ya bible euti na Rome bozwi bible ya mindele baprofete ya mindele boimpose bato na mito oyo mosika oyo peuple oyo po abima na makambo oyo peuple po comprendre ke oyo eza mégato eza nango eza coopération ok église oyo nzambe aza kuna te siko peuple po abima na makambo oyo sikoyo qu'est-ce qu'il faut faire non tozokende il fait kopesa côté toutaki nde ezalaki non nzambe aza nzambe biso toza bato baporte-parole ya nzambe oyo toza mpe na kati ya mokili oyo ase tosali travail na biso tozokontinue travail na biso eloko makasi eyali tokontinue kopeshe parole ya nzambe na vérité moi je crois que ka ndenge na otokoyi biso ke nzambe biso bato tozosala part na biso bientôt là nzambe mpe akosala part na ye babelge bandimaka te le 4 janvier bakokima bafrançais bazalaki na Burkina Faso bandimaki te bafrançais bazalaki na Niger bandimaki te bafrançais bazalaki na Mali na bandimaki te il faut kozwa temps ya travail parce que nzambe asi ya kofondre bango ya ebele ya bato batelemi oyo lelo longwa ntongo boye balete binemi na bango eza bato bana nzala binemi na bango eza bato baza na souffrance mpo bakoka kopesa peuple wana mpe balia te tokokende nango majorité ya peuple suka na yango maki ekopasuka epuis tokozwa libération bon mpo na peuple wana na ndenge ya mabongisi ya nzambe na basile de temps onga nazotala dans tous les cas de figure nayebi ke nzambe asa poni libérateur moko boye oyo akoya na puissance ya nzambe lemsu koleka biso akosauve mpe mboka wana tomonaka Mobutu na Kasavubu mpe Kasavubu na Lumumba to baokana te tomona Mobutu mpe nzambe etiaki ye wana aye mpe avandisaki mboka na ntango mpe tovandaki tokolaki tosepelaki atiki biso mpe bele mpo bebaka moto ya malamu na nse ya moi na bageste oyo asali atiki biso barage ya Inga Pont Maréchal Stade Kamanyola bâtiment ya Palais du Peuple atikaki biso ini siko nyonso wana Mobutu atikaki lelo ezalaki azwaki yango na sosola mboka mpe lelo bapanzi nyonso badémocrate tozomona bango bazoyiba toute façon lelo eza journée ya politique te ezalaka niveau ya spiritualité lobi tokozonga po tone kobeta alors loba soki eza nipo tosisa na biso wayambo bato balanda biso non liloba soki ekozala te jusqu'à na tosauve mboka biso tozwa toperde espoir te tozosenga na peuple boya na église ya vérité boya na église ya délivrance nazosenga na peuple base repentir mpo na bato te kanga gel na yo mpo na yo moko muntu atindo te esalelanga gel na 30 jours yo oza na omelaka bakisa tasio bani okufa te mboko mpe kobakaka akomi mifomela mwa toma muka sikoyo bazotinda yo moto moko avandi bojo moko boye apakolo gel ya 30 jours Caroline akoma mpe pembe sikoyo gel oyo bazotinda yo okanga tona mabondeli moko 3 jours ozwi yango wapi mabondeli oyo ozoloba ya 3 jours nana tindi yo paster na biso ok paster ye moko azolia bangombe azolia misuni
abidi totina batona skena na kisazo kuta passer tonga banda kunae bino boye bobosani mission diaspora père des missions autant torobaki tokolongwe na Congo mototo ayebi ndenga bima Papiguen Congolais tamboli partout pona koluka kokoma awa eloko pe Congolais yaki mondela pe sur papier mondela pe sur chance ya ko s'intégrer mondela pe sur chance oya ozwa musala mais Congolais komi fête Congolais lingi France koleka ba français Congolais lingi Belgique koleka ba belge Congolais lela Angleterre koleka ba anglais prince William mais bande kolanga bois malade ba Congolais bino botiki jardin d'Éden bino botrahi paradis terrestre bino botrahi indépendance na bino boza incapable ya komi libéré boza incapable vous croyez pose à la leader et il faut ton famille riche non biso to botamaki ba leader boyebeji toti na musique nzamba lekisi biso na makambo toza na ya minene ya mboka na biso nga na kote ya mine loko musute nde na toki décision ka Papiguen na yaki boy chaque dimanche na bandolo so na salle émission ya mboka dimanche na Bokoto TV na zana pour la spiritualité bandeko tokomi na suka mais boyeba que bayeli bino bayela biso évangile ya kobangisa kaka baomo pe suna kati ya bango nzamba za malamu abimisi tozala na chatumba alobi anda ko dénoncer Denis Lesa ya lobi basa manque ça dit baye na évangile ya kobangisa bino ya ona sebino tala diable babi abimisi yo soso na libumu abimisi yo soso zo tambola na libumu babisi li bende ville brequin na liboko mais tant baye na évangile wana baye sikoyo kobangisa bino que voilà au moins ndenge za boye soki okangami na nzambe o ya ngai o nzambe ya nanyo yo combien de nzambe bango tu ba nzambe mboke bikaka te ba sauver mboka te mboka non l'église 27 écoute l'église te za 27 place ba voka diable binaka il fait ko éliminer bango ko craser bango ba faudier ba memi biso na ba nzamba ba étranger ba abandonner vrai nzamba ba pesa biso ma belle terre promise ba tumusuta moni ba profiter na faiblesse ba faiblir peuple ba yibi peuple spiritualité na bango malamu ba latisi peuple spiritualité ya ténèbres Papiguen ton un vrai combat ozota la ngai na longo le chapeau ozota la ngai la parole trompe mes frères ya mi libéré bima na l'église ozota la ngai il est temps maintenant se repentir prier na ndako na yo prier na nzela musala sambela na chambre na salon so ozana na pelouse obimi na poko na tongo tanili puta osambelo bengi nzambe bobima na binzambe na to gagner rien bientôt là kana ya nzambe asalaki mabele ya zai nzambe akomi na colère na bino ba congolais bo abandonner ye bo komi kokumisa bato musu bakomi ba nzambe le peuple de Dieu ba créature ya nzambe ta ezali na zoebisa bino tutaki na covid ya mon peuple moko yaki ya covid to perdaki ba mama ebele to perdaki ba frère ebele France ekomaka ville fantôme Belgique ville fantôme États-Unis ba Angleterre était ibinoté mais na moni makambo ezoya bokeba 3e guerre mondiale ezoya obata mawapi okima wapi mais soki to libérer mboka na biso toza capable ya kozonga Sénégal o ba na mbonga billet to bomba pe ba mbongo po tant de koya ba ko tsape ba vie moko ozongi na mboka mais bozonga wapi botongite bo construire kaka ba passer ba profiter na bino les peuples de Dieu ba créature nzambe boya tozobenga bino na masu ya mvulusi kimbangu na masu ya le vrai Dieu unique tata nzambe azana besoin na bino bozongela ye nzambe ezali mabele wana bozongela mabele tozala bomoko na unité totika makambo ya idolâtrie tokotika makambo okomisa bato banzambe tokomisi bato banzambe mingi vraiment ezalaki lelo parole ya spiritualité oyo nzambe alingaki na partager na frère bien aimé Papiguen napesi mbote na yo Papiguen mbote na
Maman Didi Asuta, mbote na mon frère bien aimé Marusi Bainde, Kombeleni, Motaliki Mabende à tout refait na Valais, Marusi Bainde, Umera, na pesi mbote na honorable Alembo ya Maman Magimboyo, na pesi mbote na commanda Iso et quand je somme, il y a dit bon pas bien au lobby, au tourner mission, donc ils a semaine ali semaine moko spéciale pour na Tolobe la vie na Bruxelles na pesi mbote pa ya mama Kipa Vita Maserati na pesi mbote ya Brigitte mama Mungala bande kuboyebi ke mama Mungala ke musamba na modero na Django kala mingi te tokoyebisa bino ndeni tokosala to soutenir un avocat mbote Django Django bayebi pe na koma modero Colo Semoulette. Oh, comment nini? Semoulette. Semoulette na fercule. Donc, na pesi mbote na mama Vero Kelani, mama Kipa Vita. Ah, comment la pesi mbote bele ba? Mbote na mama Ibali Azaï na les États-Unis. Mama La Joie, sans oublier maman Ndingari na Dakar. Et puis na pesi mbote na mama Déboulonné, il y a Déboulonné TV. Maman Déboulonné, mbote na Ngwana. Et puis la femme est forte, Mireille Lando, il y a Ngwana. Voilà, avant tout ça, Bossani, comment moi si Azaka, comme les Anani, Moudim. Ah, Fondation Sandra Moudim. Sandra Moudim. Maman Sandra, Sandrine, et puis Madame Forte, il y a le Belaramboka, c'est à Toligi, maman Nengioana, qui va maman va ombrer biso. Voilà, tu comme il a souka pendant les lots, je crois qu'il est grand temps, Yakoyeba, non, Namonate. Na l'église à la poto ya mindele balobela sur spiritualité na biso mais biso tilelo. Alors avant yo finga nongai, rappelle-toi que nazalaka moninga na yote camarade na pe ya bomwanate so na lia na poche no tonga poche na bisi soki na kota na porte no sous des portes na tikala jamais kozala camarade no po caractère non yanga ibalana et puis tokotambola no ndenge ni po yo za motidolatre motanzalelo mokolo nino kozala le prix lokola wayambo mokolo nino kozala lokola papi kene okoma nayo komemela baninga sake okoma nayo kosombela baninga whisky na poto mokolo nino kozala lokola Cheri Monga mokolo nino kozala lokola Sandra Mudimbi okoma nayo biloba obaye voilà la karaté. En tout cas merci Nabino toza oza semaine toza mobimba a na Bruxelles benga biso partout aux ali tokoyamba yo parce que il faut tolober la vie. Allez, tout ça est bon. Merci. Bye bye. Mère Chantal grâce à Foka à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Bomengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike.
amore ya miso na koka te bomwana eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lébiro, la montée m'a collé la sala aux zonga. Vraiment la limité, palana la lébiro, la montée m'a collé la sala aux zonga. Sala aux zonga. Sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama Jean-Pierre Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga la leliro nga motema nakolela sala ozonga Sala ozonga Sala ozonga vraiment nandimi te Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Saïdjes la mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lolite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga tenge Utana lula yo na koma seko reve Ngana zalata Moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai Nakosuka wapilo lengyo komyo memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezose Nye Manda Mandalala Esko zoyeba ndenga nazo Pesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana subu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bamba na basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo yatindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion
émotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso mwana liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Na mokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba